bande ko nangai omoni jito ndenge tia miko ici na sewana J3 azaki na sida J3 azaki na mbonga batu ya banyungu azaki na mbongo batu banyungu bele tant azaki na sida ne ko pese ba stress ba makambo bele bimo webika ki congolais ndenga za bongo akoka ba stress te o izandi ba vérité bana poto bango mo baso bingisa ngo bazo bisanga ezanga ki eza peut-être na ko finga eza ka de vérité J3 azaki na sida wana ebele ko pese ba stress na banyonga bato zaki ngo bele et pese que stress ne pese que ami bois kama na se et loko bo mi J3 eza stress na sida wana zaki na sida wana azaki ngo na banyongo se lekaki ebele ataki moya kosala ezate habité na kosala nini ndobo monike ami bois kami ndenge ami boka na sikoyo sida pe ebele kosala abande ko bela na nini banyonga bato zaki nango ebomake choix ezaki te tone soko fini tone soko ko la vérité siko sasi wana ya bambonga bato na basida bato na sida wazaki nango yango monike akiko kufa nango ngai te ngam na to finga te ngana ikana ba vérité boy bake akufi na sida azoki sida wibike kongola kwa na sida te sida na eke bomie et pesa que stress na banyonga bato zaki ngo ebele yango moneke kwana na bengi Christelle na so grande sœur na ye na tunde ndenge ne Christelle na zo benga ye azo yamba ngai te na tunda ba audio sans réponse azo pesa ngai bato bazo loba o société o mbongo mama a mbongo ezate po J3 zalaka na mikanda te azako sala musala mukanda ya mutu siko awa na poto mutu akufi eza mutu wa mukolo mukanda eza J3 te donc loko ezate ndenge za wana kutu mwasi fa kende kosamba esike ngana zana posa mbongo to na zana programme ya matanga mwana nanga na zana posa mbongo ko remplacer mwana nanga to boli ba masolo mbongo te ba masolo mbongo te ni Tolibana za posa de mana posa information nana na programme na mwana na ndenga zo leke na mambo na okena ngwa na kutukomba ko bana TikTok bato rezo bosunga ngai mama J3 na ko ya ko kufa na te ata image ya accident ata lié o esalamaki ke makila yango yo tala yango batina biko so na mort eloko moko te biso bazo yebonete toza na image ba photo tozo tia wana ba photo ya publié déjà na air azaki en vie ba photo ezo la sake mutu ye ya kufi ezo ezante tala ba critique nezo le kan TikTok hein bato bazo ko loba na bango biso nde ba famille na ye biso ye baleki na to moni to yebi to moni liwande ko na biso te ni ezo prouver biso pe yake wi akufaki hein elo ni ezo prouver biso pe yake akufaki to pe akufela ki na place musala po to moni image ya liwa ya place accident ngote ata bakila to mwake awa nde sika akufela ki ezate donc bosunga biso toza muto kolandela biso te bosunga biso po toza ya kosuka to vandika bo toza ba te jour nini makabo ko salama e ko lekela ndenge nini donc tozoka boy to bikute to loba nini ndeko msaka bordo ke kotala ba ngata tana bana to mona bango donc to perdre ndeko to perdre bana to perdre nyoso to linga bongo te bosunga biso bo TikTok bosunga biso pardon tozali na selembao da commune ya selembao arrêt interface avenue Mwanza bosunga biso numéro 2. Allô, c'est la famille, j'espère que vous allez bien car chez nous, tout va bien avec Jésus-Christ. C'est la votre mère de Jumeaux Actu Télévision. Topé Sinzambe, merci pour la paix mon fils, apesi biso, apesi biso tango. Yango Topé Sinzambe, voilà, merci. Merci de quoi poser les bakoma la mokolanda biso mokona lilo. Topé Sinzambe, merci pour la vie na yo. Apesi opema. Apesio makoki to comme Nzambe pona oya saleli yo bande ko to beka partager un peu makambo aux réseaux sociaux mais quand la message ko loba ta communauté la biso zanga temps makambo ko loba en tout cas ezanga na ngoti to bi solo ande ko la biso J3 surtout bato bakota ka TikTok ba yebi mingi garçon au J3 na moi c'est Christelle ndi bando sa ba vidéo ya bango qu'on a un peu vu des couples na bango, qu'on ça la sketch na bango. Au bando salawana
tout n'était pas réalité. Tono baki ah bazar on jouer un rôle, bon ça la délire na bango moi c'est mon bali. Et ça faisait du bien. Ça faisait du bien tout le monde qui ah la complicité, bah ça la bien. Donc on représentait un peu ba couple mine tout le monde na communauté de bazaraka. Et bon ma ça la ba sketch et ça plaisait aux gens. Et ça m'a marqué comme bon brusque. Donc mbala kataka aboye. Donc, la kaki la mato et qui bon mobile a koufi. Et ça fait mal à la communauté. En tout cas, les lisa qui battent, balobaki, balelaki, et surtout les gens pensaient beaucoup à sa femme. Côté la cas complicité, bazaki nango, et comme ça que ba pièce na bango ensemble et dérangeait qui vraiment communauté et batouaki penza touché. Et après tout tout à la boue, maman, il y a des collaborations chez toi, avec Kobima, na réseaux sociaux, pour nako, koloba, ou depuis moi, na bango, à Koufaki. Maman, J3, abima qui na réseaux sociaux, à lobby. Maman, à lobby, qui, a encore quoi atteindre bongo, Christelle T, moi si, ya moi nae. Ba occupé sango. Abike sango qui va partir il y a un mois à Koufi Christelle abengi ndeko mobali asaka na Angola ndeko Angola apesi sango na Kinshasa bayoka ki ndenge mona bonga Koufi babenga ki Christelle ba de ko zoete après ba ko zoyer maman le bi a na neveu la ngana azak na nina na Bordeaux botinga bezo benga bino zo zoabilité botinga adresse pour ki aya Christelle a dit que oui, les autres qui n'est bon, qui n'est rendez-vous, n'a pas ça. Après, voilà, à ce suite, c'était des cas bolandi, maman de APC d'explication. Et quand il y a un maman dans les réseaux sociaux, il y a un groupe de choses qui est Pélis Penza Moto. Et il y a eu des personnes où on a découvert que, ah, donc, si on a découvert donc, il y a façade. Côté là comme si intimité bazali nango relation bazali nango ezaki ya façade parce que bato ba ko apprendre après que ndeko azali na mokanda te ça choquait les gens comme on a ndeko très bien habillé mon bel ndeko toujours très bien il était toujours propre c'était choqué ah nde ba ko lata wana azani na mokanda te et puis 14 ans na mwasi ici comme encore 14 ans. Pendant 14 ans, Azum Kanate, au moment où Baboti, la moisi bana misato. Et une décollabiso, n'enga sala kawana, na musala o eko koufela, et ane musala ya moisi, ils ont une entreprise créée par la femme. Ça choquait encore la communauté. Ne bobika la communauté, na soli kambaboye, ba live comme kotoka, muna mutawape sa vie na ye. Lelo mokola lelo, na réseaux sociaux to comment na ba service nyonso ba juge ba koma ba avocat ba koma ba assistant sociaux ba koma ba okuta ba métier nyonso tout ba tout nyonso tout le lingi nyonso tout comment na réseaux sociaux o mto a peut à vinailler par rapport au yé à yo qui doit comprendre et ba to touché koloka ki non Christelle. Oh là, ça a vu mobile comme si tout va bien. On se comportait de la sorte que mobile azanga mukanda pendant tant d'années et pesi batukanda. Parce que finga Christelle, ko yebisa Christelle ko zandoki, moi si mabe, et kombaki ya lolenge ebele. Mais avant kotuke batu bako mana ko finga Christelle. Bolandi mona moi sur la télé binoyo. Ye ayaki na version na yeki J3 akufi na sida akufi parce que na sida trouble wana na ba nyongo esalaki ke esali mobulu nende ko na biso ayeko kufa ayeko koya bongo pour la sida. La famille na moni Afrique to comme ça nzambe boza ba Afrique pe bolela kutu mingi boza ba Afrique lisusu. Pourquoi? On de commencer à école loba dans le poso. Kende kwa kufi na sida azaki na banyongo trouble wana solution esaliki akoya oyo kolobango avec facilité avec légèreté
Donc on a bien comme ça nous sommes plus en Afrique. Pourquoi? Nabamboka oyo likambo nene boy état sanitaire situation sanitaire à moto oyo ko lobango état sanitaire à moto oyo ko bimisango boye à la toile quand on fait les boy sans pour autant payer sa autorisation bandeko on l'a poursuivi et de l'autre côté nous en Afrique bon la rapper hein na oyo na ba situation on vit dans sens nini moi monsieur même en Afrique c'est qu'à ça ba ko poursuivre mais différence dans nos années au monde ana bamboka oyo tom so ko ta présenté mais bon landela yo bon au samba et tout comme ça de présenter mais tu attends sous oh tu seras peut-être condamné sous ça va preuve te démontrer le pourquoi et tout ça nous avons poursuivi mais dans l'Afrique vous avez poursuivi mais façon de poursuivre et c'est pire ba okangayo na ba lolenge mo tam so za respecter te ba yiko kango ba forme mieux surtout ba kangi ba humilier yo et au pays ba so mo tam so exorbitant parce que le cas quoi ko lu ba to ko sala makambo ezena ngo la tinate tous ces souvenirs encore dans les solos il y a ta où maman abiso sœur na biso Eunice banyana ko faire maman na sœur oyo alikaka fille alikaka pour le coloquer sœur Eunice alikisi maman boda boy tala comment ça qui humilier bakangi ba photo et tout ça ba humilier alobaki donc ndeko africain alingaka ayoka na fimbo africain ayoka na fimbo na humiliation ayoka sous ba conséquences liées donc on l'a la muki na yo pour le côté la famille tout ko ba boy yo ba courage en mozo et où ta kabino wapi yo ba courage au besoin ka modèle yo et où ta kabino penza wapi ngana mitunaka et mo na vie bande tout la limite tout ça ato yoki na likamso yoki un mot est important ou exposant au boy non ça n'a pas de sens les réseaux sociaux et si la facilité il y a comme ça n'importe quoi il y a comme n'importe quoi il y a comme agir n'importe comment non tout ça n'a pas respect na batu bande kolanga qu'on l'éclairer les réseaux sociaux qu'on l'aura boy et l'éclairer manque d'éducation une telle personne n'est pas bien éduquée, n'est pas bien instruite, et là, c'est ma déficience et belé, la vie à Moutaboé. Quand je courage, il y a que ça dans la boé, et ça passe, et ça sonne, et ça peut mawa, et le modèle à boé, pour moi, base la poursuivi. Base la poursuivi, et t'es à battre mon sous. Attention qui, base le côté, à mon côté, mais il doit subir la conséquence. Et moi, Kambaboy, parce que ma réputation, ils ont dit qu'on a salué dans les réseaux sociaux, parce que sans preuve, sans retenue, pour image pourquoi? Pour gagner ni la fin, pour que Yundo Lobaki, nous gagner la matière. Non, Bandeko. Il commence à la Sony na communauté, Sony Penza, Yango. Le temps à kala bato musu ba même na sika kolobirate parce que sika bato maile ba fandi ba ki na place à kolobate les réseaux sociaux font ba porte mais na moto azana le côté na moto avec koloba pe likambo na ye et à un moment donné ils a passé bon et puis là un moment bato modèle mususu ba vona na ba kwa na ba mobwe bazana le wa oloba en tout cas ma pe passe pas de la biso ma pe parce que la communauté na biso. Et moi, monsieur, j'espère que cette famille, c'est vraiment ma difficulté, mais moi qui va poursuivre. Bande ko bayeli ba musu ba siliki ba pike maman à côté ko les réseaux sociaux pour na ko loba. Et bon qui aluka kaka abenga ka Christelle ba sola kana Christelle ba tumi ba condamner maman ya J3 bandeko. Et moment donné tout ça ba live na bino hein. Quand vous savez live na bio pe to pesa ba vie na biso moto bitozo na pe na kibo moto likamu so se bonga pe letela opo ya moto wana pour oluka o comprendre et malade maintenant ce que za kinga comment j'allais réagir maman mboka musika na Congo
Maman, oh, to moni modèle la famille, bah, on les la route que, bah, vraiment, tanga, bon, on les a dit. Donc, et là, c'est qu'il ndeko J3, azaki li kondi na bango. Donc, mon thème na bango, ezaki bon pas J3. Malgré que, et après ma bé, que les bottes la ka moutou moko, et après passe parce que moutou là, on est millionnaire. Tout ça qui est millionnaire, sous botte la ka un jour encore ma pauvre. Mais, la situation actuelle, est que famille au bazaki n'est l'autre côté. Ma hôtel a ndeko na bango. Si ko li bota boy, maman boy, qui est moi na ngawana. Lisu moko na ya mobali, botika ka moi mobali moko. Ya mobali moko. Maman wana, alors que moi na mobali moko. Akufi. Mais ba circonstance où azako ignorzo comprendre ngo malamuti. Boye c'est échafaudage, qu'est-ce que ça signifie échafaudage? Moi bien objecté. Le moment où on a pour ça, a expliqué, a yébissé les circonstances, ce qui était normal. Normal que maman, de temps en temps, a bengaka, famille ba bengaka, bazouaka ba nouvelle, et kende nengenini, et salami nengenini, et zandengenini. Et ça qui est vraiment légitime. Mais de l'autre côté aussi, Fabien et Christelle m'a dit que Christelle n'allait pas. Moi, le bien, Christelle, médecin et ABC à Sololate. Christelle a Zopema. Christelle a ok, bah rendez-vous. Ce qui est important, ils sont obligatoires. Parce qu'entreprise avec entreprise, il faut qu'il y ait un rendez-vous. Mais, tous ont un maman. Aïbi que Christelle a ABC n'a qu'à rentrer dedans. ABC n'a qu'à rentrer au coup fait au fani nasi. Maman a évité que Anna porte ton coup feli. Kaka yom to tambla démarche boy kaka yo maman est bien monté. De bon comprendre maman ok aza ko ignorer ba lo lenge na biso sela ana poto ni to zela na poto. Ko que Christelle a qu'un rendez-vous mais à quel rendez-vous mais ako so na ngate. Pour le moment c'est un choc. Nous sommes même il faut à qu'il rendez-vous pour les importants. Et puis, de quoi Christelle, où il répond à maman qui ah, bon, les gens ont voté, vous n'avez pas candidaté. Mais pourquoi? Pourquoi? Vous respectez le quoi maman qui est bino. Vous respectez le quoi kokwa na bino. Ceux qui avant, que moi, na bon, toi, à Koufa, vous avez qui bien. Vous nous considérez maman, qui respire et continue. Ata baby qui a fait mon sous to yebi la biso to yebi ndenge le kana mboko na biso ba belle famille mon sous to ba ka belle famille te ba famille mon sous za kanango ki ba senga mingi ba dépendant kaka oui mais na mukolo wana ne fallait pas parce que maman poteza mo beso fallait pas la répondre que non mboko te kana ngote bona boté bo choqué yo maman lobi mongo te ba mieux au pesa ye ko remplacer moi na yeti. Moi, naza précieux, moi, naza motoya. Donc, et l'autre, mon côté, que vous remplacez J3, le milieu européen, sa maman, non. Côté, on a, la Christelle, vous mettez les bandes à peine. Communauté, c'est lui qui les sous. Koyoka que J3. Le basket, bande ko sa la Christelle azo gangi la Christelle azo lobé la Christelle abane ko sa la ka vie na bango. Koyoka tout ce qui se dit actuellement. Donc bande ko tout le monde comme si basket kaka ba jouer un rôle mais il équipe ba réalité. Comment se fait-il un homme pendant 14 ans ensemble à Botibana a ozoka mukandati bana bakenda à classe. Est-ce que J3 m'pazala qui n'a activité ya côté les mapona ko ça ba démarche tout et l'eau connu pour empêcher vraiment qui azwa mukandati. Tout qui de quoi Christelle a l'équipe na réseaux sociaux à lobby non. J3 avec na récépissé mais elle a droit au travail dit. Abi na mukanda. Bande konanga de tu commenter oui azina mukanda récépissé dans mukanda eza mukanda mais on a droit de travailler bande ko surtout on a droit de travail dit ndobi ko za mukanda non on dit que intégration le travail fait partie aussi de l'intégration le travail fait partie de l'intégration intégration de bika que OK na formation
Ok, la langue. Le travail en fait partie. Mais il va passer récépissé, azo renouvelé, mais azo un autre travail, il y a un travail. Il y a un monde qu'on a besoin de ça là qui azo mukanda mutu, a qui ne concerne mukanda mutu, a kofi na kombe mususu. Mais qu'est-ce qui a fait que moi si na un chef d'entreprise, moi si na une entreprise, mais mon bali azaka na mukanda te. C'est vrai que tu dit que non, Christelle a préfecture te, Christelle oui, a préfecture. Tu dis que musala ya Christelle en haut, ça fait combien de temps à une entreprise sont évité? Tu manquer d'informations là. Est-ce que ça fait longtemps? Est-ce que l'entreprise en haut est où tu as fait si koyo, tu as fait le banda kala, tu ndengeni. Mais vous accorder batu ki ba mon normal. Ah oui. Et puis ma pega anormal koloka ke moi c'est un entrepreneur mobile aza sans papier bandeko et puis ma bé yango mona communauté bato mingi ba telemi Christelle baby ke mingi basi mingi tozaka na soki ozala mukanda to koma kobanga kopesa mibali mikanda parce que par manque de reconnaissance au pesa mutu mukanda yo boy o atika mwati na Afrique ko bingisa mwasi o pesi mutu mukanda o mona boy o kutunenge zela akeluka basi mususu asusu na respect considération pa na yote basi mingi bakoma ko banga azana mobali a olembisa na eti ozoloka mukanda dimanche o sana kana ko sana nga donc azana e précédé ozo mukanda a limite mususu moment obozana ye il peut aussi profiter na yo na ba moment na parce que et bi ki monte modèle sur na PC mukanda si rapidement ngane na olela ngane na souffrir to yebi vi na bangote to o ka to moni plus to yo na réseaux sociaux mais moi si nous soyons ba mutasa na ye moi si nous soyons quel genre de personne que j'ai oh personne na PC no ki au kimanga au salanga mabe donc nana qui sont malembe yango bandeko basi tout ça l'attention le choix d'un conjoint elle kambo sakana ngote choix ya conjoint ezali kambo sakana ngote elle kambo sakana ngote faut savoir faire un choix et tant que ça les choix beaucoup na mutu ensemble boza motema ofonga motema pété boluka na bolamu boluka na bonheur yo luka bonheur na nganga pe luka bonheur na yo ezala bien et bandeko totika ko kanzara ke soki l'autre mobile apesa mobile mukanda mobile akimaki ngape ka ko sambela nga bongo te basi mususu si ba pesa mibale mikanda basepela mobile atikala fande sika moko batikala tinati. Donc histoire il y a voisine histoire il y a camarade et ça histoire na yote tout tika toujours ko kanissel comme kanissel ka mabe ko kanissel ka batu mabe pour pendant 14 ans oza oyebi quand même mutu mwa mingi ko jour mutu 14 ans eza 14 mois te hein et 14 jours te ni 14 semaines 14 ans faut 365 jours combien de jours. Donc Christelle a joué qui t'a encore bon bal naï. Attends ma belle salaki, attends avec au banga. Un moment donné, il va faire fondre mon bal motema, mon bali a joué mon kanda. Yongo ça appelle bien. Et les lots, bah conséquence dans notre auto critique à Christelle, moi c'est ma belle. Mais la conséquence dans nous, et ça m'a cassé. Et ça m'a cassé parce que mon bal a koufi na mon kanda batou. En tout cas, ils ont passé. Yango bandeko. Tout tika un moment donné. Hein? Ma vie matalana. Un déco comme ça, ça vient. Alors c'est comme si tout va bien. Comme si tout va bien. Enzo Kande, admire côté. Et pessi sonne, pessi ma. Et vous avez critiqué moni. Kakabilamba. Nous avons Kande zate. Il conduit la famille de l'autre côté.
topesi so nzambe merci parce que tomoni bilili cousin oyo ya Bordeaux oyo bandeki kopekisa bandeki koboya kopesa plutôt adresse aza sikoyo pa Christelle kuna akendaki. Donc il a dit que les réseaux sociaux aussi et intervenir. Christelle oyo na famille na bandeki koboya kopesa adresse grâce à réseaux sociaux maman lekaki. Omoni sikoyo impact ya réseaux sociaux. Ce qui maman autant mosusu aleka na réseaux sociaux te aya koloba makambo te ndenge ezaleli. Mais tant mosusu ti lelo pe Christelle aobunda na kaka ye moko na famille na ye fa mobala ti ba mopanzi. Nzoka nde mobala na famille na ye. Koko mutakufela na ndako. Famille na ye baza mopanzi. Eza likama il faut ko banga. Parce que mobala aza na famille na ye. Donc famille wana bana pose aussi ba yeba ke mona ba ku findeni et l'éclanding base au courant de tout. Et grâce aux réseaux sociaux, grâce à TikTok, maman la J3, quand même on te Kitty, et bien que mon ande konanga fiston a commis déjà l'anda quoi J3 à quelque mona. Et de l'autre côté, n'a pas aussi bande qu'on a poto bandeko. Total anaka. Comment y est fiston de quoi J3, cousin J3, J3 14 ans, na Christelle, ou ebinda kuna baote. Donc ça prouve que botala na na bientôt bokipa na binote. Yo bakindeko ya poto awa e comme bakindeko mo ki mami. Kindeko ya ki téléphone. Bandeko ya téléphone. Et maman abane ko monela ngo bongo te mabira yande kona yo bokutana ndenge na Congo muta ya Kinshasa kuna ndeko na biso yaki akiteli na malweka mutavana na maluku kama ko tala ye. Ah, na poto vraiment, ils sont rares, ils sont vraiment rares. Mais ils sont la manango. Bandi kutota na kapito linganaka. Lelo ndeko na biso soki cousin ya J3, ayeko mwana ndako ya J3, ayeko mwana famille ya J3, bala J3 et c'est à couper. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Hein? Amour rose ko wapiango. Hein bandi konanga. Au monike il a plein elengité. Oyeka ko lelandeko. Mais au vivre nous savourer pour ensemble et qui te côté bandeko yo to liko condamner Christelle tout petit temps to yika ndambu mais to yebité mais le problème to yebité pourquoi vraiment J3 est-ce que il y a une restriction moko que na vie na ye oui ça dit que ah oui mais là pendant 14 ans on mukabete mali ben bazali est-ce qu'il y avait d'autres soucis? Est-ce que Christelle t'a amené pour empêcher? Pour y éviter. Pour te dire le fond du problème. Qu'est-ce qui fait que Christelle, il y a mon entreprise, c'est Christelle a utilisé mon mobile. Pour éviter. Mais la ministre, c'est que non, vous avez utilisé parce que c'est toi, sa patronne. Et tout beau, ça a été aussi, mon kanda. Christelle a des sérieux problèmes. Je trouve au Kundaya Koufeke, mais Christelle aussi a côté qu'elle n'a pas de problème. Parce que l'entreprise n'a pas, mon bal, il a oh, mon Mukanda, a pas de problème. Lui aussi passera dans le tribunal. L'élo poto modèle des éléments comme l'élo. Ok, tout est comme difficile. Mon délai en linga akanga. Tout à la France, le babambo la biso, pour me kanga sans papier. Quand la bourrée on fait les cas, voter la loi qui est baffa de besoin de sabon. Pour tous ceux qui bonté, autant bon sans papier aux à l'aise. Nous tout le monde kanda zata. Mais quand l'élo, n'est commis. Mon qui le commis à keba. C'est comme avec yo mutumoko aux entreprises et puis entreprise on mon mobile non papa ba na yo ndi mon entreprise et ndi osali saka papa ba na yo asaka mkam du mususu mais Christelle a des sérieux problèmes et puis ndeko mobile o yo za na mukanda o saka pesa ka mutu mususu na mukanda yo et a déjà délit fraude des armes makasi. Donc il a qui c'est que un sérieux problème. Mais nous sommes été à biso, été à kabiso bandeko. Bah système batoninga que boninto gagner plus. Donc à la dossier, tout le dossier mon côté mobile.
tolingi ba dossier trop dans ta communauté pour rentrer ba miette et mon avis tout le toujours la liberté vous à l'aise muto na ndako na yo mundela ko na ndako na yo service zo na ndako ba bike ona zaka mbali na ona zaka mwasi na vous à l'aise bandako muso okuta boy famille photo ya famille za la raté pour la nini bakabola dossier te photo bon que papa maman bana ezala raté pour ni bazo banga bayo tuna bango bazo banga bayo pourquoi ça bon le cause la liberté hein sangisa dossier tout tika vient le kuta tout kabola ba dossier mais biso toujours qu'on ligoter ba prière yo zo ligoter zo tindika sata musika na yo mais bobale le kabola dossier biso on a Belgique moi on va na CPS tinati mais abota kabana mais na CPS bobale nga atenga zemi on a boy akendeki na ye to yo kana biso te on va na CPS zo ka mbonga social mais yo na molie munene molie ko ligoter mokosa lorsqu'on nzamba comprendre na ye te tous à la bien bandiko vivre dans la paix fait partie de ses valeurs. Vivre dans la vérité fait partie des valeurs. Parce que bana bil ba boto ba okola apa na biso to raté. Apa na biso to ba ka papa na biso te. Ni boto na mito bana bino. Quelle éducation même pour vos enfants. Yango bana mingi ba répéter ka histoire ba parents. Au moins mwana ya poto awa boto na poto na aosuka na nettoyage. Mwana ya boto na poto ba to biki to yebi na vike il y a pas de saut métier mais bilo musu biso ba parents to salaka bana so ko sala ngote. Ah oui, tout ça autant ozanga ki mukanda, ozanga ki mayele, ozanga ki otanga ki mingité, ozanga ki limité. Mais mwana oya boto azana ba possibilité nyo so ki toko ba lamu lokola bana nyo so to ko bana so bintele. Et bana ba continuer même histoire, il y a un mensonge, il y a recours à tout un service social parce qu'à mon parents botei ba ngote, botei ba encore mensonge. Ce que yo tei mon mensonge là abotama, en général un mensonge. Ce que on est anzima o tieni na muto bana. Mande to teyama. Makamo senga via Christelle na J3. Ma beauté belé aussi au vivre en haut. Donc, et servi bisos tout la leçon. Tout le cas bonheur, il y a partenaire aux anaïs. Tout le cas bonheur, et réussite, il y a partenaire aux anaïs. Et ils ont la bien ma case. Mais la poto la stress. N'est Christelle, le lot de la Christelle, il y a une tigre la carte stress. Donc, aimez vidéo, partagez. Ce qui est sur ce tutoriel des sources. Merci beaucoup. Bye bye.